Fimbuna Fimbu News, Ken Piana officiel. Bonjour, alors si vous voulez des bonnes infos sur Paris, ce qui se passe, tout ce qui est super, il faut suivre Fimbuna Film. Ouais. Top, très bien même. Vous avez des soirées privées, des soirées VIP, des anniversaires, vous avez des concerts à filmer, tout ce qui est cérémonie. Vous tapez Fimbuna Fimbu News avec Ken Piana. Avec Ken Piana. Donc pète à la gata ma copine. Il faut suivre Fimbuna Film. Zolobi tout le monde a Fimbuna Fimbu. Biso na bino, toko peta na gata makofi. To peta na gata makofi. Ken Piana. Fimbuna Fimbu News, Ken Piana officiel. Voilà, merci beaucoup bana Congo, merci bandeko tout bozolanda Ken Piana partout à travers le monde. Na expliquer bino na lobby mikolo vraiment tozo tourner kaka. Tozo tourner tozo luka bateau bazana actualité bateau bazana makambu. Lelo vraiment to yambela bino mwana Luanda ya solo Carlos donc Nzamba Ilia autre solo la naye boyoka ke na mabanga masananga trésor lumière abele la chaque jour balobi bana Luanda bakomi kozonga Kinshasa mpia ka ekoti na Luanda makambo zo simba lisusu te. Carlos Nzamba Ilia pe azana Kinshasa to éviter est-ce que yepe aza parmi ba patron o ba kwei bien ya azana no po Luanda toyoki il paraît que dollar kuna et mona na kalsute mais to solana Carlos expliquer biso moi ba évolution ma solo ne ke na Luanda. Grand prêtre Carlos, bonjour. Bonjour Ken Piana, grand journaliste. Boni. Kitoko Makasi. Oko se présenter devant bandeko bazolanda biso Carlos Nzambe na Ilia azana ni to kako suivaka na mabanga. Bon, Carlos aza garçon, playboy, jeune, amoureux de la musique, alinga la musique ming alinga de garçon wenge bref. Voilà. Ouais. Garçon wenge boule peut-être ya kokota na monde musical, na milieu musical. Babouaka kayo idangwe banda koma. Bon, on a amoureux de la musique ya tongo ya lelote. Biso to botami na Bandal A. Premier concert ya Wenge et betara na moto. Je me rappelle en 1988. Naïba 88, j'avais 8 ans d'âge ou 7 ans quelque chose comme ça. Muta memanga itomata likola banzete kana moto a pembe nanga tomata likola banzete na master na Charlie Pakalingomba que j'ai salué en passant total à concert ya Wenge ba chéri do Maradona do yo motema mama do to banda Wenge bana mike to koli na musique ouais bokoli na musique to kaka il paraît kokota na milieu musical batebele pe babebaka ba musicien batiaka bato na vie à distraction. Bon, on a habité les ana bato nango quoi. Moi je travaille, j'ai mon métier bon. C'est tout. Tokoye ba nga yebeli à travers mabanga na Luanda sala ka musala nini. Bon, ma sœur si ouais, là moi je travaille à l'immigration angolaise. Na sala na immigration. Agent à immigration te menada chargé. Il y a relation publique, il y a une grande entreprise, eux autres ont ba immeuble na Luanda ba benga ngo ba centralidad. Ba benga ngo Citic. Et la compagnie chinoise, on a chargé la relation publique na immigration, de on a prolongé ba visa na bango, ba séjour, mamuna bango tout. Fifi sur petite sœur on a yebi. Ayebi baba ko Nzambe Ilia. Signification nango ezani. Bon, comme on ezala jour mobo, peut on vendre en diagonale en quelques mètres na soba Ilia, soba netinkumu. Jour mon na oleka abenginga abi yuza mukonza ila você dono da Ilia sabi de na português la se yuza la mukonza na bina nde ni bino bakonza abite na bato mtamangala liboso na moneza yo na mama na me mama no utakenda me yuza da ka você même dono da Ilia kombe utande wana kombe utawana en tout cas to sola na yo na sentir pena ozo solo la pena ndenge pena ba solo la ka. Mais c'est comme si on botait ma famille, on a basé belé. Non. Tous à 4 garçons, on a fille moko. 4 garçons, on a fille moko. Voilà. Lilo, balobi, Luanda, ezaya ko bouger. Balobi, kuna bazo refoulé ba Congolais. Kuna bazo beta ba Congolais. Na habité, tout le monde a Kinshasa, ezaka
retour normal ou bien ozongi na yo kosala ba faire na mboka na okunda maman kufaki, tout le monde sait, ma mère est morte, Maringoma to enterra qui samedi na komaga depuis jeudi. Donc nakundi maman, ça fait le année deuxième journée okunda maman na été on a zongi oni non. Moi j'ai mes occupations na ba refoulé ngande. Ngamo d'abord na immigration. Ba refoulé ngande. État que congolais to ki no ba congolais kuna ba vivre sur à l'est yo posa congolais na habite défense nini obo sala pona bandeko peut-être ba za la torturer na niveau. Bandeko na biso pe mususu to matado kita yo ya neti na mboka bato sala 10 ans. On se préoccupe toza na mukanda toko konda ko kwea na milieu mo bo reculer o balobaka ba mangala ba bisa mo ezi ba parlant ka ba mabo polo ba d'abord portugais za passe o roza na document no mais o défendre en côté vous comprenez et après que na mboka bato baloba so kuti ba bina na gauche pe bina na gauche yo ke na mboka bato ba portugais na okende na ngo wapi mo vanda akuna un jour roza besoin musala tout comme bien si boluka baluka nzela poto 98%. Oui, pour qu'il y ait des potes aux zones qui peuvent aussi content de travailler en Angola et le gars au sala. Est-ce que yo portugais au négligent? La majorité va quand on va zandeni. Yo ba ko kango za na document mais o défendre dans côté portugais. Yo ebité mambo ça on a ba comment yo ebité. Est-ce que ba kango tendeni ba refoulé tendeni yebisanga. Alors, tout le monde peut balobi Angola depuis changement ya makambo belé kota dollar et mon na raisouté. Kwanza pe koma ya kokoso est-ce que Carlos Nzambe il y a puissance oh tozala yo kabazo bwa ko na ba émission c'est comme si kombo ngo ekiti mwa mukia kombo Carlos Nzambe il y a ngo ekiti mwa mukia ezaka bampia ka Angola yango ko isi bino ukoma non eza inflation ya mbongo inflation ya dollar neti dollar ezalaka na 10 000 francs congolais pardon 100 dollars 10 000 kwanza mais na minute on a ba 100 dollars ekomi 50 000 ou 43 000 kwanza des années ti bolongo de 100 000 francs congolais 100 dollars ekomi 500 000 francs congolais alors ba tout bazo ba réserve ba tout ba c'est prévenant yo ebika jambo kambo ekende bena na kodinda ekende te même mboka peneza ya kodinda franchement parlant ouais. Alors, est-ce que ndengo za boepe babia dollar pe koza nango ke pobiso to yambaka ba prêtre pena parce que nga sina yamba ba prêtre belé ba Mamadou Arisho donc batu ya ndenge na ndenge basala vraiment sadaka pe na émission po mutambongo baye bakaye na ba acte ki non ndenge to yambi yo boye au salima symbole moko boye ko sala biso bien est-ce que Carlos il peut avoir la capacité il y a poche pe dollar pe to mona ngona miso bon moni biso franchement parlant biso to ba Congo vous comprenez mu Congo aza mutu moko surtout que na uti na ane bembe de maman apoli za mu Congo o babwaka pe mabanga ebele ouais danger donc to za ba tu maman na apoli te ba mona to sala tapage mais en tant que nanu ba kondite e ba kundi dans la politique c'est le deuxième jour maman continue sama bele donc yo ebika mukilinde interpréta lobi kutu ba otike na invitation ya Riben Hotel papa chéri na kende invitation VIP mais na bien simba te ba kunda maman lobby siko to sala ka système de to kenda matanga ya mama Cardozo Mwamba to ke matanga me kolo matanga zo bamba so batumbongo yo za patron bino ba patron matanga ezala place bokabaka nde mbongo bon na éviter le ba peut-être mpiana oyo talanga moi transport na opesa wana ya mabete ku felite moi transport est-ce que na ko mona ta moi transport ngo mabete da ondo benga moi transport bosko na lobani ça pour transport et ku felite en tout cas merci donc ibozomo na Carlos Nzamba ilia o mbongo a transport donc mbongo a transport kaka masananga Juvenal Kibala na France mbongo a transport biso na kini tolia Juvenal Kibala biso na kini tolia talaka Carlos Nzamba ilia apesinga lao na futa nango transport en tout cas toza 10 heures bénédiction déjà à 10 heures il y a 300 boy
donc ça la toujours bien na moi tour na Turquie na oya wana moi ba 300 soso na zui bato ngata 50 donc ça makambo. Alors Nzamba il y a est-ce que depuis yepe Kinshasa okufela ki mama ba musicien ni o ba ki ko tala na mama passe. Bon Robi on abenga ki ngai ayeba kite na yaki pe ya brisque na la scène no scène na Facebook na benga mutute de na rose luzwa mutu mabete na annoncé na Facebook mais bato ebele balaga linte et puis msupe tout comme toi ba amité ouais tout comme toi ba zo ya ba bilelo ba ya. Mais tout le monde a mingi nani ndeko na biso trésor lumière aboa ko makasi est-ce que tu as pesa ki information te? Non, trésor lumière c'est un frère mais mamba musique ya ke sala ke ba on so ba frère vraiment. Voilà bango nyonso baza ba frère. Est-ce que bato mususu ba landa biso peut-être ba jijango na ba sensi mususu peut-être obanga kite koya ya ba musicien ko zala so dépense likolo mutu? Non, dépense neza matanga. Dépense ande. Po ba musicien ba komo ya ba ki pa place matolo te tina matanga. Bon na ebite nga na maître nga mo pe ya kuza matolo pe ba doza ngo. Dieu bika. Voilà, merci. C'est Apolline Lumumba, Adel Djogo, Bagou Danger, Adel Djogo. Prince Yahweh, le mystère avec ça. Fifi si ou la belle. Je reste malé le wantachi. To komi nabiso vraiment na souka. Alors, to monipe. Au latif avec ça, c'est n'habité aux amoureux avec ça. Non, to tchara soin en tout. Je suis pas un sapeur, mais. Toi, dans le monde musical, tu vivre comme un musicien. En quelque sorte. Bon, vivre comme un musicien, au lobby aux appels sapeurs, mais bah sapato pesa, il y a n'importe qui tient à rouler ta sapato cher. C'est une collection, peut-être pas bon, il y a salité. Est-ce que ça a un sens? Non? Toi, wenge sa propriété d'abord. Bah, si on est matin, mais sans tamboli à Nabandalo, ce qui n'a que 16 valises à forme. On a beau le et la mbeza pour na baleki pour na ba petit yo ebiga na pesi ba petit ça c'est normal. Voilà, et ça c'est normal. Carlos Nzambe ya Ilia mutu munene na kati ya Luanda donc na habité na Luanda kuna na miniature album nini ozo beta makasi. Contrôle mteto bima et contrôler. Mais na un message mo pe na eboza na handicap. Surtout ba fan ya handicap d'abord ba natif ya Bondal. Fali avie na biso. Donc na minute ça la fierté la musique congolaise franchement parlant. Ba wenge ça ba succès toni ça na ba stade mais ça va les passer pour musique et ça époque. Mais na minute c'est Fali il pour pas handicap la merveille ba coup de chapeau à défendre valablement musique congolaise surtout à l'étranger. Mais biso base na ye Bandal Koko Dilaso master na nganga bengi Koko Dilaso na biso base za ba ve fonder la Kiss ba kin gombe de biso de ça le kumu ya Fali na Luanda. Mais album e bimi nzembo wana neti ya Gauss Kebe abwaki bana Luanda tout. Mais moi banda ta mota bima toi na regretter vraiment ça nga passe. Voilà. Masa na Koko Dilaso na bim Koko Dilaso album ndenge nini na kota. Koko Dilaso c'est mon ami to koli na ye. Alors ça na tinda 2000 € na Koko ngana master na yo. So bato so ba bimi na nzembo Gauss Kebe na ba yuma na tout. Na ndimi ta muta tindi 100 €. Donc il faut qu'on s'appelle base mikolo za base. So la base ya Fali na Luanda. OK. Voilà, alors tokomi na bisoka na suka Koko Dilaso opéra peut-être bosola qui retard asola na epé bien master nanga c'est mon ami d'enfance ba fly ntango bango trois secteurs nanga bana tout okola na ba master ba be mutu nini o senga tout comme mutu nini o wepo sepelisa. Voilà, alors neti na Luanda ndeto ka batu nyoso ba yambongo bakwei nani azo renier na minitio na Luanda côté à solo peneta lila na ebite depuis maman na miss mago akufa na mona na su mtambongo te po mtambongo ezala ndeye ba greve futi la liebo baza ba komba ba dute ba ta ba banque kanga na eba sute na ba vina bango te. Voilà, merci. Tokomi na suka moi bambote o pesa banani. Ouais, bambote na pesi na petit Zebola club papier ambassadeur asali lo na biso asika de toza na eba coup de chapeau na pesi bana to Luanda. Adolphe Mukeba pe azolanda.
wana mokonzi wana Isabelle du Centre joint famille présidentielle dans l'intouchable le seul et l'unique intouchable na minito bimi lunda mais aza atikali kanisa ko tange parmi bato ba renier na mbongo aye numéro 1 dim do chapeauté ya obo ezate c'est un patron Adolphe Mutebati la Mouina bon Junior Mawete. Oui, Junior Mawete va coup de chapeau notre producteur ça va encore. Junior Mawete kolo budget société ba avion meilleure relation publique ou signé un contrat libanda il y a 500 millions de dollars aussi pourcentage dans le cadre ANIP. Ouais. Ba coup de chapeau. OK, merci. Tosuki na biso ana merci vieux Louison Ombata. Je n'anga Gauthier mascotte. Je n'anga Jimmy Belaou donc Tosuki na biso ana na habité ya Baxeza sous. Non, c'est tout. Je crois jeudi déjà je rentre. Je serai déjà à Luanda. Donc, bah, coup de chapeau na nanga, j'arrive. Mes bien enfants, Cécilia, Carlové, Bonne Nanga, bah tout, vraiment. Okay. Merci beaucoup. Merci.